Tokutani lisusu bandeko na ngai eza o abino epenge Fofana na lobaka toujours sentiment ezalaka te ya koya komema mambo lokuta to koloba biloba loba te mais ezalaka présence na nga na télévision eza ko apporter un plus toyena mupepe o abiso oki ko bude oki ko boya mais ezalaka mai soko meli yango te mbule ko bete ko polisa yo to oki ko sokola to bako sokola elamba na yambaka ye ayaka na bana ye misatu mibale na mwasi moko alobi pona ko inviter tribalisme yango apesi kombo ya soldat du peuple Martin Fayulu président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État na distingué première dame Maman Denise depuis na leka na télévision na ye alobi na zui charge ya bana nga pendant 6 mois mais lelo na suki komona lolenge bozo sala musala na bino yango na ye kolela ba congolais ya bolingo eza na mama moko abenga a partir ya Angleterre na ebiete aebinga à travers ya émission na mona babenginga na Kabamba a face na église ya pasteur Vassilom na biro ya Pemi nazwa mbongo na benga tata oyo afandi pembeni na ngai alobi lokola bana baza kobela etike mbongo batindaki ekomela ye ayebisinga aza na M-Pesa na bengi ye na zwi mbongo na tindeli ye ngai nasali ONG te nasali fondation te nasali pe COP te naza na besoin pe na lia ya batu te po nazalaka nanga nalalaka pongi nanga bien nalamukaka bien naza piéton naza fier na lolenge naza c'est pas dit que penge ofana eko late lamba to cravate po na maboka bater moto alingi ko sunga nga osunga ngai atake mama pasteur ko sali komo na ngai na osepea na ngota moto tindela mbongo yeyo ozwa réponse na yo ke ko benga mona mboki Eliezer ko banda ko loba $50 na oli yango pona sa na ngoni moto aza concerné yeyo neti miliki oyo batindeli ete mais na tayi ki aza na bana baza na besoin ya miliki tozwi miliki à travers lisungi ya mama Blandine to bengi ye aya kozwa 2 boîtes ali batindelaki ete yango na bengi ye na permettre ye 2 boîtes ya miliki na mafuta na pomade ya bana o ngai na zweli ye na pesa moninga suri na mutatindele miliki te mbongo tindaki yeyo depuis na yebani na ye o nasali ye moko ayebi nga sali fondation te kena bana ko escroquer biloko batu nga moko naza na bana te kena sala ONG po bana nga bana kolia sima ONG te eza ke ndenge olobi ndenge ya kosala na bengi ye aya vers nga alobi bana bazobela ole ya ko déplacer ye mais na zwi mbongo na tindeli ye pe avant na tina mbongo na bengi na moni kombo boya di kombo na ye yango na bengi ye aya kozwa miliki ya bana po à travers apesa moninga suri lolenge mona mboki Eliezer asalaka makambo na ye à travers bato bayedaka ye o bakoraka na mona mboka Eliezer na longoli miliki oyo pona sa nini na pesa ye soki aza liloba koloba ye moko nde akoloba mais oyo botindelaki ye ekomelaki ye papa mbote nde nini bana eloko na bengeli yo lokolo loba ikeno bana bazomela miliki ntango na moni miliki ya bana de 0 jusqu'à 1 année jusque là baza soki na ba 7 mois soki baza na 8 mois nde na longoli yo 2 boîtes ya miliki nde na bengi yo oya kozwa eza na bandeko mosusu ya mikili ya poto oyo bien sûr balela bango mais nga nayebi te depuis toyebana na yo soki oremaka moko ya mabe atrenga na te ngai kutu na ko préférer que soki mutu aza ko sunga biso
atindela biso eloko à travers na yo po banda to bandi makambo yo bato kutu nani basungi biso te mena ya yo moko ndo ozobundana ozomona susi wana ozobundana kolukela biso mwa mke isufi esunga biso ozopesa biso ebongo oyo bato bakotina ndeke bapesa biso ndo bomba jamais biloko nyonso tu oyo mama oyo ya Angleterre wana mbongo atindelaki biso oui ta ya koya awa nde ezalaki te mais abengaki ngai atuni ngai oza na M-Pesa ngai alobi naza na M-Pesa nda atindelaki ngai mbongo wana mama ya Angleterre oyo tindaki oui nazwi yango eza na maboko nazwi yango banda kala atindelaki yango nga na nani na M-Pesa na autorisation na yo na autorisation na nga moko tango ye abengi nga ko naza mbongo na yo batindeli yo anga na yeseke te naza na temps ya koya kuna te naza na M-Pesa tindela nga na M-Pesa yango nda atindelaki nga yango na M-Pesa na si nazwaki yango. Merci ngai na ebisaki oke non nzambe abatela biso asunga biso neti awa ba aider ba to mususu na tali koza na bana lokola miliki za de 0 jusqu'à 1 année ndena longolo de boîte ya miliki ndena bengio oya koza mais tozo bunda na ba congolais nyonso ya bolimo koboko la bo mona moko iza pasi bongo bomu mutaboti bana misatu tozo bunda soko za iloba suka ya koloba na bande kuna biso pour parmi ba congolais ya mitema mabe iza pe na ba congolais ya mitema malamu o baza pe na bolimo ya kosunga bande kuna bango liloba nino koloba tozo kende fête de l'année d'ici là décembre souci na yo attaque para eza bana ba fêter bana bazala bien loko oza na bana misatu mavo bota bango obota déjà liboso ba mapasa mususu liloba nini oza nango po tozo kende déjà fête de l'année musala te liloba na lobaka ngo mbala ebele bandaka bana na babotama na sengaka lisungi mpona nini nazalaka na musala te donc musala oyo ngai natangelaki classe eza vétérinaire mais en dehors mpe ya vétérinaire soki musala mosusu moto oyo akozala capable ke aza musala moko boyo amoni ke un diplômé d'état akoki kosala naza disponible mpo naza na eloko te donc musala nyonso to ekomonana moto oyo aza na musala oyo akopesa ngai esunga ngai bakokabela o lelo ekosuka soki bopesi nga musala yango nde sava ekosunga ngai mpo na batela bana wana yango nde na osenga na bino bandeko na biso bakongole nayebi ke bozali ya mabe mpe bazali me ya malamu mpe bazali nde na olela na ba oyo ya malamu bosunga ngai na oyo nyonso to bomoni ke te oyo ekoki kosunga papa wana mpo abatela bana wana yango nde nazosenga na surtout likambo etali musala vraiment bosunga ngai na oluka musala na ndenge moko ya kosakana te naza penza na posa nango bolukela nga penza musala moko oyo ekosunga ngai ke te nasalaka il suffit que chaque fin de mois na ozwa moi quelque chose pour na héberger pe libota na ngai yango nde na olela na ba congolais nyonso tu ba oyo bazali na Kinshasa pe ba oyo bazana na libanda ya mboka na biso botala ngai vraiment boyokela ngai mawa po lelo boya ata otindeli ngai ata otindeli ngai $1000 fait de compte ekosila kaka na osengaka nde musala nde soki bopesi ngai nde musala yango nde eza nde suwe na ngai susi na ngai nde na oluka yango wana pona musala yango nde ekosunga ngai kino nde ba classe ya bana wana na musala me na mbongo bozotinda oui eza nango bien mwa muke wana bosungi ngai pe net mama ya Angleterre nda asungaki biso wana tofutaki nyongo ya nani ya masero totikalaki nango sava ya oyo bazongisaki bana makila esungi biso quand même mama pe ndenge pe papa na biso abundeli biso apesi biso pe miliki oui po mama moko pe kuna akabelaki biso misato esi esilaki nango avant-hier awa bazalaki na yango te mais papa na biso abengeli nga pe oyo oui ezosunga nango biso ça va quand même mais eloko penza ya mutu ya wonga na olela musala kaka c'est ça musala donc naza disponible ata ona fongolaka porte ata garde naza wana na osala yango po naza na choix te. Merci bozela nga sala commentaire na osala commentaire te na remesaka toujours équipe ya tokomi wapi parce que musala oyo ezaka équipe mwana mboka Géry na caméra Amos Lubaki na machine Manix Kimbolo na machine epenge Fofana molobeli na bino sentiment ya tokomi wapi nde yango olobi pe ezana bato oyo bayokilaka musala ngo tosalaka. Merci na pasteur Félix Sombo na Angleterre. Merci na association Munene La Rue na kati Angleterre. Epenge Fofana na lobaka toujours
oloeko sadi makasi ezali parce que bino bandeko na nga bozali bokeseni ya télévision na radio nde yango miliki na lobi yango miliki eza ya bendien te eza ya bachinois te eza miliki euti mpenza mikili ya poto yango nalobi keno bazwa ata ne fiske boîte ya miliki boye mibale na poudre na mafuta ekosala quand même bien. Merci na mona mboka Eliezer Tambwe po saye elingaki esimba te po ye moto aza initiateur ya tokomi wapi lelo epenge Fofana akomi pe moto biso atake pe tofani na bakomi na Kiasa Barumbu Lingwala Bakitambo tolobaki na batu bo vote mona mboka Eliezer balobi keno bokeseni nini oya kosala po to mona ba journaliste ba élu à 2006 ba 2011 ba faire ko trahir peuple Eliezer a kosala nini to yebisa bango keno a kosala bokisi o to ko vote Eliezer azana ndaku te azana eloko te nini yango lelo na lobi club to komi wapi azana batu na bango na Kitambo tozana mwana mboka Kasongo Papa Bertin azana munga fula nazako benga ye na plateau nanga nazanga mon côté nazana Papa Bertin na kolingana ye Papa Bertin azanani pe tokomi wapi eza magazine club tokomi wapi to moni yango meme na ba Goma mwana mboka Bovika sakuna lelo Papa Bertin mutune zaka moko baza fier na député na bango to lelo tanga zako tambola na Bakitambo na Barumbu na Balingwala na Bangalema na Popage. Est-ce que aza fier na député oyo a votaki o atinaki bato ba voter Papa Bertin mbote ndeko Fofana na lingi penda lelo toki na mwa lombango Papa Bertin usalaka nini nazali moko na ba oyo bazali kokamba club tokomi wapi oyo ezali na moko lokola mokonzi nango pe fondateur nango na kombo ya honorable ndeko Eliezer Tambwe de moto oyo tozali naye sima naye pona kosunga ye na musala oyo ayamba pona kosalela population congolaise te yango. Honorable Eliezer lelo aza mopanzi sango munene lelo akomi honorable oza fier na musala mona mboki Eliezer azosala ya solo tozali na fier makasi koleka pe esengo ezali na mitema na biso ya komona ke maye ndeko Eliezer oyo akomi lelo député national aloba ekokisami Eliezer azali maître te azali serviteur ye abengama pona kosalela batu musala na kazaka na ye wana ya kosalela batu musala oyo ya banda tango nano azalaki député te ti lelo alongola yango te yango nde salaka biso esengo mingi ata tango tozotambola na bakartier soki bayoki kako mutu wana alobi club tokomi wapi ya ndeko Eliezer okomona batu bango moko bandi koya tango batu bazoya bazosepela pona musala oyo yazosala parce que bomoni ke makambo ya la kaka bango akokisi yango a changer te a trahir te eloko ezosala bokeseni entre député na biso Eliezer Tambwe ezali nini ye soki lelo babengi na mutu na telefone numéro nkoni azoyamba batu nyonso epa na yo audience ezalaka te na Eliezer soki babengi na bato batinde pa bakende ko représenter bango na assemblée kuna azotika musala ya ki député wana na assemblée akati akena no ko répondre na bakonzi yo batinda ye nde esika wapi ya sali bokeseni na ba député mususu population yango moko ezali koloba ete to vota kabato mais pona Eliezer tomoni ya solo aza musali ya za patron te yango nde esengo tozalaka nango bisika ni tozalaka honorer pona oyo azali kosala pe population yango ye moko azali ko témoigner yango misala na ye nde ezali koloba balobaka ye ke azambanga trop mais mbanga na ye wana ezolanda na musala de yango population ezali kosepela mingi na oyo azali kosala
ya solo ngai nazali moko na bakambi ya club tokomi wapi na Mongafula ndenge mwana mboka Boviki aza na Goma yo précisément okambaka wapi okositele biso munene ya lupangu na yo oyo okambaka. Merci na mutuna otuni ngai tozwi Mongafula mobimba Mongafula ezali na ba quartier ebele toza na quartier Musangu Zamba Telecom, toza na quartier Saya, toza na quartier Mama Mobutu, toza na quartier Mama Yemu, toza na quartier Mazamba, toza na quartier Kimweza, toza na Sebo, toza na Mitendi, toza na Kimvula, toza na Kimbondo, toza na Chikapa, toza na Kota Pompage kuna na cimetière, toza na Lutendele, tokeiti Kindele kuna, tokei 3 maisons. Mongafula ezali monene bishika nyonso nazali kotango tozali représenter, toza na bandeko bazali kosala musala na compte ya club tokomi apo ezali kokamba na mwana mboka Eliezer Tambwe. Na kati ya commune na Mongafula batu o nyonso bazali kovanda na Mongafula bayebi musala Eliezer asali depuis bapesaka ye confiance bapona ye bango moko bazali kotémoigner kondimisama ete ya solo tobwakaka bavwa na biso te tomoni ete mutu oyo toye kozwa oyo ayebi kosala po biso population to se retrouver azali kaka ye moko ndeko Eliezer Tambwe député na biso national na kati ya Lukunga de yango ozali komona tango nyonso na kati ya commune na Mongafula tozali kotambola bisika nyonso nano ba député bakoma te na kombo ya ndeko Eliezer tozali kokoma bisika wana batu bango moko bazali kotémoigner po na misala azali kosala bayebi malamu ke député atonga kanzela te bayebi malamu ke député atiaka mai na courant te mais tango population wana mutu epona ye etinda ye na assemblée po akende ko représenter bango soki bazala na kokoso etali mai oyo etali courant bakimela kaka epa mwana na bango batindaka ye pa lembaka te amemaka bango bisika bato bazali na makoki ya kosala oyo population azali kosenga yango komona mbala na mbala amemi population na direction générale ya régie des eaux tango maladie oyo Covid ye toyeba soki Kongola abeli mbango na États-Unis mbango na Inde malade oyo ekolakisa biso keno tobongisaka epa na biso moko bulase esusu pesa moninga suri moto azaneti tobenga bango bavajo handicapé sadi bato bazana ba problème aza lokolo moko angulumaka bulase opération pesa moninga suri mwana mboka Eliezer atali moto aliaka na konguluma bayebisie asala 2 mois 3 mois na ndako Eliezer ayebana na mbongo te ayebana na bandako étage te mais na confiance au diaspora congolaise ba croaka na Eliezer bandimi ko accompagner ye o atindi beki o atindi $1 o atindi bo ye pa tie volonté ya équipe na ye atie magazine na ye na chaîne YouTube na ye lelo handicapé ba komi na valeur na ba centre na bango lelo papa Berté Eliezer a komi papa ya handicapé lelo club to komi wapi eza parti politique te secret ya mona mboki Eliezer eza nini azo sala makambo koleka même ministre social. Merci mingi de Kofofana na mutuna na yo omoni yambo mutu asala musala ifo mutu anazala ya kobengama aza na likabo wana ya kosala eloko esalaka ke mutu asala bolamu eza kozala nango te eza motema ya mutu Eliezer aza mutu lokola batu nyonso me motema na ye nde ekeseni na ya batu mosusu parce que tomoni na mboka Kongo mobimba batu mbongo bazali batu ya lolenge na lolenge bazali me ye Eliezer aza na ye na mbongo te aza lokola batu nyonso ba villageois me motema na ye de ezali na bolingo na bandeko na ye ba congolais soki amoni ndeko na ye azonyokama azalaka tranquille te amitungisaka petango azokutana na batu wana talaka ndenge ya koyamba ndenge yambelaka bango ezolakisa bokeseni bato bakangaka bandoki bato oyo babwatisama na mabota balobake baza bandoki baza na tina te
soki baye pa na ye azo yamba bango na maboko nyonso ya kofungwa na esengo omoni muto ayaki kanda muto abandi koseka otuni pona nini muto ya seki parce que akutani na muto ya zali ko considérer lokola muto o nzamba sala kozala handicapé ezali kosala lisumu te denge biso nyonso tozali aboye mokolo mosusu mpe okozala handicapé yango nde esengeli kozala na motema wana ya koconsidere mutu lokola yo ata aza handicapé ata aza na eloko te mona ye aza mutu parce que Congo na biso toza na posa ya mutu nyonso oyo ya malamu na oyo ya mabe oyo ya handicapé na oyo aza mobimba batu nyonso wana baza na tina na kati na mboka na biso yango ndo moni azwaki makanisi na tango wapi mutu moko te na mboka Congo mobimba akaniselaki batu wana te tango asali eloko wana omoni bandicapé bazwi na valeur bakomi pe considérer bakomi kotanga bango pe batu eloko wana euti na mutu te nzambe nde mutu atiaki makanisi na kati ya ndeko Eliezer soki omekika kotuna na batu nyonso ya handicap na kati ya mboka Congo mobimba bazolo babango moko balobi ete ya biso ministre oyo toyebi eza ndeko Eliezer ya zana ye ministre te ministre batia na bayebi ete bango bayebi ete ata mukolo moko adeshana na bahandicapé te pe ya kokamo mona mboka Eliezer azo participer na nyonso tokendaka na enrôlement na institut wangata awa na commune ya Tchassa derrière l'église ya Dieu vivant mais lolenge tango azwa cas de lecteur na tango akendaka na vote nzambe pe aye kobimisa ye le député mieux élu yango pe toloba toujours le kunga debout komona mona mboka Eliezer aye na éducation aye na samba de ozomwana bilili parce que ça fait mal ozomwana Goma ozomona na Congo central na Bandundu maza simple député national maintenant ozomona 500 députés oyo ba population a voté bango ba représenter bango mais député abeta maboko mibale maloba nini ya balozora kuna mais aussi là tozana pays République démocratique du Congo tozozanga même lipa ya olamuki na tongo ozosala fierté à lipa ya ba congolais mama poto akufa nzamba batela ye place aza matika boulangerie na ngiringira jamais on mona ata député moko ata ministre moko ake kotala ata lolenge ni basala lipa ya mama poto lelo mona mboki Eliezer babenga ye na bilanga koto a représenter ba mama babenga ye place au boui babenga ye place au mais bato baza concerné à quoi accompagner vision à chef de l'état zéro lelo papa Berté okoloba nini na bato nyonso bazo croire na combat ya mona mboki Eliezer. Merci mingi ndeko Fofana na koloba na bato o nyonso bazali kokoba na kopesa confiance na honorable ndeko Eliezer ya ko continuer na bitumba po likambo toza nango na mboka na bisoyo eza ya Eliezer ye moko te ezo senga batu ya mitema malamu bazala ebele koleka batu ya mitema mabe batu oyo bazana makanisi ya kosalela mboka po ba Congolais bazala malamu de batu tozana bango posa yango oyoka mingi tango azali koloba azoloba ete soki ozana posa ya kosala politique autrement ya kosala musala na ndenge moko ya bokeseni pona bolamo ya population ya katosangana tosala force moko pona kokende ko renverser bato ya mabe bazala muke bato ya mitema malamu bazala ebele yango nde tokosenga na bandeko nyonso bazali kolanda biso bipai nyonso bazali baya tozala ebele na club tokomi wapi to constituer une force ya bato bazana mitema malamu bato bazana bolingo bato bakoki kosala pour que makambo ekende malamu Congolais bisika nyonso azali asepela na eloko oyo uti koloba ya bana kelasi yo moko komona yango tokendeki na école moko conventionné méthodiste na Musangu kuna na Mongafula mama ekoko école officielle epai wapi tango mokonzi ya mboka alobi likambo ya gratuité école wane yambi bana ebele na primaire kuna na école
okokuta na classe moko bana bazali 72 élèves, okoti na classe mususu 82, ya kokama tokoti na classe mususu bana bazali 92 élèves. Totali esika bana bavandi na mabele, pavement ezali te, eza na mabele bana bavandi. Molakisi azoko kata kotambola pona kotala lolenge bana bazali kokoma te. Ekole wana ezali na babante, bana bazo vanda na mabele. Me balobi gratuité, tondimi yango, bana bakei, kotanga, bana bakomi ebele, lokola mokonzi ya mboka alobaki ete bapesa chance na mwana Kongolo nyonso akende kotanga. Me ekole wana okokuta ba eza na kati te, otali likolo batole eza te, otali sala yango ezali lokola studio moko boende sika bana bazali entase. Yango tozali kosenga na bato bazali kolanda biso bato mitema malamu, bato balingi Congo ekende liboso, parce que bana wana nde baoyo bakozwa relève na kati na mboka na biso, batala nano ekole wana lulenge ezaleli. Esengeli kotia misu kuna gouvernement congolais atala, tata mokonzi ya mboka ye moko amona condition nini bana ya ba congolais bazali kotanga na quartier Musangu kuna na epe mama ekoko. Ezali déplorable. Visite ya ministre ya enseignement. Ndeko mopanzi sango eloko ezali ya kokamwa. Tozana ba ministre bavandi na ba bureau, mais na terrain tomona kabango te. Wana eza loja te, eza Equateur te, eza awa na Kinshasa capitale. Awa kana cité mama Mobutu. Tozali awa na capitale. Surtout momona ka ministre lati veste, lati cravate. Moto awa azolia même kabira azotamba nango ya contribution ya ba congolais. Azoloba na arrogance, mais musala ba pesi inoni na ndambo yango zéro. Yango tozoloba ete esengeli yambo bapesa mutu charge ya kozala ministre ya kozala DG, mutu wana nano bayeba misala nini ya sala yambo nano azala esika balingi batia wana. Soki enquête wana ezali kosalema te bazwi kaka mutu awuti soki wapi batie ye ministre lelo, bazwi mutu soki awuti wapi batie ye DG, mutu wana tango azokomesi azoyeba teke na ye pona kosalela mboka. Mingi bazo salela nde ba parti politique na bango ndelo kezoba mwana. Soki réellement ezali kambo ya mboka, bato wana bakokaki kotika na ba couleur politique na bango. Lokola ezali kambo ya kosalela mboka na biso, baya pona kosunga population ya mboka na biso et se retrouver na we bazali kosala. Ezali mawa mingi ndeko Fofana. Omoni yo moko na quartier Musangu. Population ebimie kangi nzela kuna. Zele zate, libulu ele banda kwa batu bakufi. Tango population ebimi na nzela, mokonzi moko aya kuna te. Wana tozali na date ya le 5 mai na 2019. Mutu moko aleka kuna te. Tango honorable ndeko elezera yoki ke population ya quartier Musangu na monga fula bazali banda pona likambo nzela batu bakufi kuna banda kwekei alongwa akenda kuna. Yemoko akoma kuna tango akomi amoni ke réellement population ezali na pasi abenga conseiller principal ya chef de l'état chargé ya infrastructure David Mukeba. Ngapena zalaki wana. Yomoko zalaki témoin. Aya na quartier amona ndenge ni population ezali ko souffrir. Alaka bango ke naye komona potosala naye komona pona kende libela te. Ti lelo David Mukeba zonga pona koyeba ke biloko ngo alobana population basali nini te. Zela wana kenda tipo page. Penzela wana nde kenda tina centre oya vite avec club basala entraînement bakenda kasulté parce que érosion ekata. Yango wanda kuna zele za kalisusu te. Na tour ya mibale population ye kobima lisusu. Wana mwana mboka zalaki na kati na mboko ete. Population ekangi nzela komona lisusu batu bakufika kana libulu moko wana. Jantini Ngobila gouverneur ya ville ya na quartier Musangu. Population exigeait atambola makolo amona pasi population ezali komo atoka ba image yango moko ekolo ba. Tango gouverneur amoni denge population ezalaki abanga azotala na mutu kaboye atuke denge amonela ki population mokolo. Gouverneur tango aye koloba na population lobi na yebi ya solo ke na uti kozwa bokonzi ya ki gouverneur ya ville ezali sans amoko pamba. Loko nazana makokite
nazokende kopesa rapport na tata mokonzi ya mboka ye nda lobi na ya komona bino koya na ye pona komona te awa nde solution population ebetelaka ye maboko yango nde tolingi toyeba nani aya pona kokosa population nani aya kosala nini pona musala oyo bapesa ye pona konta population mutuno tozali kotuna na gouverneur ya ville Gentili Ngobila alaka population ke bazo ya kosala nzela ti lelo Ngobila sala ngote Ngobila moko wana sengi na biso population lobi boye olie ya batu babimaka kokanga nzela soki likambo ezali ya pasi ya quartier oyo bokendeke na gouvernorat kuna note de ville na yamba bino to solo makampo to trouver solution na ndenge akimi population ya quartier Musango se déplace 5 fois Ngobila boye ko yamba bango ba preuve ezali yango na ti lelo libulu wana ezokobaka na kolia banda kwa batu balobela kango lisusu te kala mingi te population wana tango ekobima na nzela bakotina ba policier bakende kokanga batu bakende koboma ndenge bamesana babeta bagaze na bango yango tozali kosenga na l'état congolais plus particulièrement na mokonzi na biso mboka Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo afongola misu pona ba oyo balingi kosala musala po population sepela te parce que biso batu tozana batu na ba quartier toyebi nini batu bazali koloba batu bazo sepela na musala batu bazo sala te yango esengeli mbala oyo acha ordre muto ya lingi kosala population te bacha ili banda wana population ko sepela parce que pashi eleki na kati ya population sotan ngomona kana assemblée muto aza ko représenter peuple Lukunga 14 sièges mais kokama omona kala mususu honorable Eliezer honorable Tony Mwaba pona okipe Tony Mwaba initié marche pona munga fula pona érosion ye moko akozali boso le gouverneur azali ministre ekoncerné mambo etali nzela azali gouverneur tomonaka bokasi ya kopesa mbongo mais ba député provinciaux a UDPS ba boya ta ko voter ba gouverneur na bango to ba sénateur na bango à cause ya mbongo so to ko tuna lelo ba député provinciaux ya Kinshasa ba votaka gouverneur pona planning on a idée nini pour jusque là Kinshasa eza mutuka likolo ya clique et tango monaka ba député provinciaux baza Kinshasa salité mozo mwana assemblée ba député bazo betaka maboko mibale ba bosani ke baza représentation ya population tango mozo défendre Lukunga te comment ko défendre Bandundu comment ko défendre Congo central pe tango mozo mwana ba député provinciaux bazo tambola ka ba ko défara mbongo avec intérêt lelo ezo sala yo ndenge ni ezo sala biso pasi mingi tozali komi tuna soki ya solo baza bato oyo batindama na population mpona kokende kosala mosala mpona compte ya population omoni kozala député provincial député national eza kozala mokonzi ya peuple te oza mwana bitinda mwana mosala osombi mituka ozwi basoda ozotambola na bango abosani ki ya kosenga zusu ba voter ya de yango tozotuna tozoloba yambo o voter mutu yo population tala nanu mutu na quartier sika vanda kasi asala nini eloko ya liboso tala esika vanda ka uti wapi mutu ya si asala nini lelo alingaza la député lelo alingaza la kingandi mais bisika bovanda kana quartier boyebi bato oyo bazala kana makanisi malamu bato basala ka musala oyo ezali kosenga mabasala pour population se retrouver eza pas mingi papa tomoni ba voter bidé batindaki projet ya bidé na assemblée nationale kuna toyebi te soki monga fula eza na para na kati na bidé na bangwana tozo yeba te pona ni parce que ba député provinciaux ya monga fula bazo sala eloko moko te monga fula tondi sami na mabulu monga fula eza na pasi ya mai monga fula eza na pasi ya courant mais député provincial moko te abima atambola pona kotalo ezali na compétence na ya sala pona tina ya population monga ful mutu moko te bango nyonso bakangami na banda kuna ba moment oyo mutu moko azobima te papa bonheur azali te mutu akoya kosolo na population azali te awa bazolinga ta kokutana na population te soki oyepa na ye azoyamba te ba porte nyonso ezali kokangama ekoya na moment babandi kokende koluka biso tina banda na bazamba tovanda kawana yango population tozali koloba na bino esengeli tososola totala toyeba nani tozalaka na ye
asalaka nini na quartier na biso, azalaka na motema malamu to azalaka na motema mabe. Bango nyonso ba voter na monga ba ebele bakima monga fula bakenda kovanda bisika mususu. Baboyi kovanda na mabulu parce que monga fula azalaka na nzela te. Yango nde tozali ko déplorer comportement ya lolenge wana. Mais population yango moko esala musala pona ko se prendre en charge des messages tozali ko tambola na ngona kati ya club. Lokolo bato totindaka bazo sala musala te sengeli biso moko tozwa makambo na biso na maboko to simbana. Tozala ebele pona ko combattre saleli ya mabe wana. Yango zali komona na kati ya ba initiative na biso na nzela ya honorable député na biso national Eliezer Ntambwe azo somba ba pau, azo somba ba nani. Ba besh na ba machette na ba kongu asombi na ba brouette na ba sakebeli apesi na population. Lokola nazo yebisa batu ovede amema batu mbala boni kuna. Pona makambo ya monga fula. Pona makambo ya ngaliema. Batu bazo yoka lokola bazo yoka te. E komiti na ba DG mususu ba komi ko manke mopona mi motinda mi ya population. Yango batu tozalaki kuna balobi boye mbala ya sima toko zala na kanda ya kotambola na balabala. Pona kolakisa bango ke Eliezer aza muto biso totinda pa kende kolobela biso. Soki yo deja o manke biso population. Toza prête ya kobima na balabala kotambola. Pona kolekisa yo ke oyo osalaki wana ekoki. Soki o meki lisusu okozika moto. Population eza na kanda. Merci papa Berthet tokomi na suka pona lelo. Tango ozomona kana décembre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Azokoma président de l'Union africaine. PRDC tout ça organisé j'ai la francophonie mais à comment on a lolenge Kinshasa ezali bapa yango bakofanda wapi aucun bourgmestre azo travailler mais gouverneur de la ville yemo konda alali alamuki anommé ba bourgmestre lolenge Kinshasa ezali tozo mériter qu'on répondre à ba critères ya j'ai la francophonie tozo mériter président de l'Union africaine tant ba président banda koya ko féliciter ville de Gombe. Sotali ba commune proche na Gombe comme Baruru, Kinshasa, Lingwala, Kitambo. Peut tous na gouverneur de la ville ou un nom ba bourgmestre. Et d'après ba bourgmestre depuis 2006 jusqu'à 2020, net bourgmestre entier. Bourgmestre à Kalam. Parce que ça les logoté. Malilo. Nazana lilo bandeko mopanzi sango. Eloko uchu koloba wana ekozela soni mingi. Omoni soni nyonso wana ekolata tata mokonzi ya mboka. Awa tozali miroir capitale ya mboka na biso Congo. Ye moko gouverneur de la ville a initié opération malamu ya Kini Bopeto. Abosani koyeba bato akoki kosana bango Kini Bopeto. Kini Bopeto elingaki banda na baru ekei na ba quartier nde tamboli ndemboka elingaki petoma. Mais ya kayeko kamata ba burumesa pesi bango charge azumbongo ya musala ya Kini Bopeto apesi na ba gouverneur ba quartier nyonso ya ba commune ya ville ya Kinshasa ezali salite ya koleka mingi ba burumesa wana ba komi kaka na musala ya soki amoni samedi lokola ba pesa bango mutuka na bango abimi na balabalo esika batu bazomona ndaleki wana azui ba cameraman pona okende kosala ya ye publicité bana kazo sala musa kota na kati na ba bureau ya ba commune mususu okokuta kuna salite tondisa Kini Bopeto ngo eza wapi. Okay na ngaliema awa pembeni na esika tata mokonzi azalaka omoni burgumesi angaliema salite liboso ya commune Mobimba biloko ndengo anande ko mupanzi sango tokoko sepela nangote ezo sala nde soni ya biso ba congolais gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentini Ngobila soki alingi Kini Bopeto réussir e banda na misisa de la base azala musala na ba chef de riz ba chef de localité ba chef de quartier ndoko mona Kini ekozala Bopeto oya kokendeka na ba komino eza mbongo bazoli ya pamba tozomona musala ezo sala te bato yango bazo sala musala na bazo yebana te zokande na ba quartier tozana bilengo bazana mutema ya kosala pon boka na biso ebonga bato wana nde bazo bwakisa bazui catégorie ya bato moko soki bazalaka na parti politique na bango de bato balatisi ba gilet bamona ke bazo zokande bato wana bazo kendeka ka ko masquer image ya mbongo bazali ko détourner soki hotel mingi na ba commune beli bayiba ta ba quartier te burgmestre ya commune tuniye quartier boy ezalaka wapi akoyebisa yango te bayebi yango te bavandi na ba bureau bazozela kaka mbongo na bango na ya Kini Bopeto yebalier mais musala te sur terrain bazosala te soki batu bimi kuna na dimez bayebi ata burgmestre ya biso monga fulo yebite to yebi yete
okay na mazamba toyebi yete okay na kindele nano tongona burgomestre bato andengo na bazo tika la kovanda pona nini ba pesa bato bazana musala bazana posa ya kosala musala pour que population se retrouve dès to kosenga kaka na population congolaise dans son ensemble toya to sangana na kati ya club to komi wapi elongo na Ndeko Eliezer poto sala musala na bolingo parce que pas Eliezer école ezalaka te yo za mutu ya école nini oza mutu ya province de biloko wana ezalaka te ya kokamo muni okoti na biro mokonzi atoni oza mutu ya école nini biloko wana nde zoboma mboka na biso pas Eliezer ezalaka te ye likambo na ye kaka Congo oza congolais oza ndeko na ye de yango tosengi na batu ya bizaleli malamu baya tosangana tozalebele pona kosala musala malamu oyo ekoki kotomola mboka na biso ekende liboso. Merci. Eza Oabino et Penge Fofana lobaka toujours l'homme du moment. Ngaye. Bakisela kanga ekumani. Na lobi to komi wapi to yambaka nyoso. Yonde yaka lobaki na koloba boy. Na yambi lelo mwana mboka Papa Bertin congolais o azwali kanisi ya kwa accompagner mwana mboka Eliezer depuis aza journaliste. Asenga na ba congolais ba électeur ya Lukunga Ngaliema Kitambo Popage Munga Fula Dimez alobi bo voter mwana mboka Eliezer na komona risque to uti na 2006 2011 lelo Lukunga debout ba pesa confiance na mwana mboka Eliezer lelo mwana mboka Eliezer aza député oyo même atabiso bana na ye soki na leki kombo ebelama eza facilité na musala oyo mutu abelela kombo na yo a reconnaître ozo sala. Merci na ye lelo pe Epenge Fofana akomi mutu bamos lubaki bayebani quand même. Merci na mwana mboka Géry na caméra. Merci na Richard Pangi na Milouz. Merci na maman Pauline RDC Monde atakomi kolebele ozoyo kanate. Merci na JFM service Epenge Fofana betaka mutute po bato bazali. Mwana mboka Yakuba pharmacie munene na Itaga 120 voisin ya Epenge Fofana. Lolenge tozala na mwana mboka Kadima na Dubai. Soko okomi Dubai faut eba mwana mboka Kadima. Okomi na Turquie il faut eba mwana mboka John Connection. Lolenge mama moko molandi munene atokomi wapi na niveau Canada. Pasteur Félix Esombo na Angleterre. Merci na association Oyo Larue na Katia Angleterre. Bato bandimi kosombela Epenge Fofana caméra. Poto accompagner mutu nyonso aza na vision pona mboka na biso. Lolenge na suis Papa Bertin. Attaque représentant à club to komi pesa ko accompagner mona mboka Eliezer. Ndena kozwa mona mboka Kasongo yepe alobela Kitambo. Est-ce que aza fier na député o asenga ki ba voter? Lolenge peto kozwa mwana mboka Bovik. Merci na Amos Lubaki. Merci na Manix Kimbolo. Bato bazo talisa biso image une année 8 mois, une année 11 mois. Mwana mboka Eliezer comme député à Salini. Na dédié émission oyo na diaspora congolaise. Oyo lolenge tozana ba congolais ya mitema mabe, tozapena ba congolais ya mitema malamu. O ba kanisaka malamu pona mboka na bango. Yango na dédié bango émission au po bandima koza derrière mwana mboka Eliezer. Yo mutoza na mbongo zela tango okufa bakunda na mbongo na libulu. Ozo somba ka ba or bakunda mutu na or te. Merci.